Karine abotaka Karine régla loka fini surtout biso to exposer zemi ya Karine te soki ezala te to bika ke Karine abotaka batu bande ko loba ke Karine mokonza ko bala te akobota te mais Dieu fait grâce lelo ke azui moi molonga nae o lelo batu tout ba surpris o batu tout bande ko cha point na vie nae ba cha sous pointer ba mo ke Karine mokonzi akomi engagé bande ko mona Karine ande ko poster oyo mais tout repenza za pinda ke oui mobali o aye ko engagé Karine isa su ya ba aventure ta kom pinda mwasi ya moto o mona mna ke evi félicitations za mobali aye penza ke mama ba Karine aye bae à côté na fenêtre te à côté siko na porte ba famille ya Karine nyonso mona ke famille mokonzi bege oui moi na bango Karine mokonzi azui mobali na ye evi kikule lero ba komo kota na zim na omoni mu alekiti o talata ki bagen o ezalo kuta o asala ki boye ba changer mu ndinga zana yaza na pedi omoni soni soki zala kana makolo mais lero no ebiso ke batebeli ba otambola te omona ba fivette ba otambola te omona ba mura na ba otambola te omona ba malika ba otambola te omona ba grâce te mo ba otambola te na minute eza soni siko yo pozaki pembe na wata lelo pe wata ba voyage belé mais on dit qu'on peut moi musika na ebite est-ce que yo zalaka toujours na liste te tozaka ka poteza savante to mona ba mambembe ba CD to mona ba tira busa ba kisambuka to kuta ba on peut na ba voyager te poteza temps Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse. Le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba ezali na ba kolona yango. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Chers internautes, bonjour et bienvenue à ce énième numéro de votre émission Duo des Stars présentée par votre humble serviteur Dieu Lomata. Donc aujourd'hui je reçois pour vous janvier, donc naïf vraiment le lundi. Robert Masolo concernant l'actualité de l'ère Obinotu Boyebi. Donc avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi je dis un grand merci à Fabrice Ndeka Niozo Foré Moula derrière la caméra. Là je pense aussi à Michel Kombe avec le Royal, à Junior Bongo Union Européenne, bon séjour Nakin, Nabosan Pété, Batuto Balingarabi Sologa Barsène Moussei, Nouvelle Énergie, Malik Arafat depuis Londres, à mon vieux Bruno Loubik à l'argent propre, Moutakoum Sambon Soin. Donc tout sur la penana, Janvier Wata, bonjour. Ouais, bonjour le matin. Boni. Ouais, par la grâce de Dieu, santé pépélé. Santé pépélé, na moniga nous allez donc merci pour nous en to ko se prendre on a parlé tout sur le mois d'imi actualité de l'air, actualité de l'air vous a dominé na minute masolo yo kinda na pas batu. Boni santé mami boni makam. Ouais, mami kitoko superposé batutu ba comprendre que Karine Mokonzi la baronne a comme déjà engagé na ndé mabete ndé bando raisonner yango susté le pena ko bina ke femme ya mutu. Et puis ça moi le coup mon batu bande ko ba ke Karine Mokonzi robala te akobota te mais Dieu fait grâce lelo ke azui moi molonga nae o lelo batutu ba surpris o batutu bande ko cha point na vie nae ba o cha sous pointer bon le mec Karine Mokonzi akomi engagé et le rependa actualité plus toza na rependa yango na batutu na poto lo ba o sepela ba jaloux nae les rependa ke ba o mela mai na tonga ya ko sorante po ba mona Karine Mokonzi lo kwa ke fimo ke ya ba kisi ba finga ba traiter na ba valeur nyos to batu ba yebi wana ya ulumushen koda mboka ya place ça yebi ke ba traiter Karine na ba ndenge o ba ka ba traiter mais lelo Dieu fait grâce
grâce Karine a commis engagé. Est-ce que nous avons traité la vérité, le côté parce que Karine a dit tout le monde montre pas Karine, après tout le monde va publier des photos après tout le monde met tout ce que monde pendant que dans système systématique à libala tout le monde ce que mama libala on eza babala nika po système na ndenge comme na zemi tonne chaque chose a son temps babitan ezala comme net singa pe janvier na zabu na bota mais na kabana mama bana nga na koluka su mutu supe na koza na banardin kashimbi na koza pe na ba my love na koza la pe na baneli na koza na omona via mutu eza lolenge nyekese na ndia mabete bande ko mona Karine ndeko poser oyo mais tout penza za pinda ke oui mobali o aye ko engager Karine ils sont ya ba aventure ta comme pinda moi si ya mutu toza ba jeune. Au départ, moi, vie, ça moi malembe. Abandé ko exposer vie na épée, bah tu as dit star nion surtout, à exposer la vie na e, l'autre mon arribout, avec na zé mais exposer qui, le pas boti na innocent. C'est normal Karine pas za mutu loka mutu nion surtout. Bolinga ko traiter te loka sonde, ni aza mutu na mai na makila. Sentiment yo kakalo mataye pa yo kaka. Makamutu biso to yo kaka, yepe ayo kaka yango. Aza mutu loka mutu nion surtout. Mais bah tu ba latisse chapeau loka ke ba yebi kaza star, loka ba yebi kaza super. Yondo mona ba maramususu balinga te balbake oh Karine oh nante asa mutu loka mutu nyos tout lelo batu emsu bando traiter Karine ndumba ba traiter souté lo batu bando traiter Karine oh abi marana mi bali gauche droite eze souté pour akomi engagé au senti que mobali a officialisé au senti que mobali aye basolola na famille ya Karine au mona mna que evi félicitations à mobali aye penza que maman ba Karine aye baye à côté na fenêtre était à côté siko na porte ma famille à Karine nyoso mona que famille mokonzi bege oui moi na bango Karine mokonzi azui mobali na ye evi ki cool ebo ya bandolo basko ki ono mokonzi wana ezaka kombo na bango te ya kombo ya maska po abendaka ngenge na ndenge mopoto landa pe batu musubalo bango te wana eza les ondi ya batu famille mokonzi bebi ke wana mwana bango batanya mokonzi ba arma mokonzi bebi ke yana bango grande sœur na bango ezala normal au moins le soko mystère batu baroya ba traité onde ba traité ba bimisa ba identité musuro ya malamu na ya mabe mais soza no starter po ba lobeleza moi passe neti biso ba jamais batu ba finga pe biso bata passe bo mais to so tali famille to va famille les arabiens ezan des crop oyo et ça la répéto zala eza crop oyo ba ntsa biso tout ça ba star le lo baro finga le lo baro kumisa mais na profondément pende ya vie ba debi que jeune en janvier a vivra bien ba Galiano ba yebi ba ma Belgique ba yebi ba ma Civi mo TV ba yebi ba maman Brésil beaucoup maman social ou ça ba circonstance nyonso ba yebi ba rambo ozo to za batu to valora batu nyonso tout ba ti abiso te que na part beauté to za batu lora batu tout de Karine Asali net bat musu abula on de rezemi on ezalika base parce que ba yo mona scope ndenge par rapport ya opesa makambo mo ndenge mo libume vimbi te omoni to exposer na biso makambo wana te omoni zemi Karine abotaka Karine arigla loka finio surtout biso to exposer zemi ya Karine te soki ezala te to bika ke Karine abotaka lelo na internet lelo batebeli ba exposer pe ba zemi ebi ba gloire langi la exposer pe zemi na liboso mais abota mona kufa oponi ni batamite ame bazali boye baka ke Karine obota boye baka Karine obala o tout bo sa ba campagne o ala taki o ezate bo changer mode de vie bo sa banalise le bo comment ça analyse que Karine abali bo beka obala te mabali bo sala analyse que Karine azumu kana te lokuta botika le su boko mambazemi abali susu le boko susu mambazemi boye baka mukola bala mukola obota li susu bo changer sous mode de vie omoni lo mata to internet is église ozomoni elle mo so to vandi to komisa Karine pour les lois chasser chômage na kacha Congo ah bon ou chasser chômage na Congo le sans actualité à Karine puisque bat botala matériel lukanga poni actualité à Karine yo mo to vandi bobe to so actualité ya nani te ya Karine kaka Poyem taper sa actualité to vendre en janvier, février, tito kota mars à actualité ça a été car na fait il y a février à bomoni actualité à Karine Abali ko senti que ba ko mo lobela analyse et ça na micho be mission ezo salama et belé ba vendre micro et qui ezo mi pona Karine o mon ba Karine nzamba pambola yo mami de mon apé sombo te place oza ba maman to ponga linga ba maman Brésil bokomba ba mena so Francis Sambouissa na apé sombo te place oza ba jole ba les cabinets ba tout ba Jordan Fonseca super play na Paris wana ba ebikete mikolo ezaka Karine ça y est vezati
biso ba janvier to se retrouver na monique loko yebo na bike moi muke ekota par rapport à Karine oh chercher chômage bolinga bongo te mais siko t'es bon ça non bien mais siko par rapport ya batu muso wande ko attaquer loka ba ifka par rapport ya maman ba fivette ba nini na bike mikolo ça va bon mikolo ba lo ba souté bon ça ka analyse ya muta mabe omona analyse ya bien ba sala te lero ba komo kota na zim na omoni mu alekit o talata ki bagen o ezalo kuta o asala ki boy ba changer mu ndinga zana yaza na pedi maman o akobota mu raibe ka boti mo mobali aime soit cause à joueur aime soit cause à ministre aime soit cause à la personnalité mo bien mais oké bota mwana ya PD homosexuel yondo mona ke ba PD place to vandi ba PD ba tonga mbuka te PD soko zolia na ozo mena ba ke bo bana ba PD talaka za mobali mais ba leki basi na zuwa ba PD en plus bazana lokuta ko sakanate bata lokuta lokwa ba PD bango so monika ba vandi na basibu o santi kake Nathalie nani alobaki nani atongaki mama bola na nomo ate ba papa bola na nomo ate o nyeso ba sala wana eza soni omoni soni soki ezalaka na makolo mais lero na ebiso ke batebeli ba otambola te omona ba fivette ba otambola te omona ba mura na ba otambola te omona ba malika ba otambola te omona ba grace mo ba otambola te na minute eza soni Karine la kisi bango ke aze nzambe omona loboko o nzamba ti mais malika pa bala te malika na balite ye ba yeke mso ba moi fiançailles muta o bala ba pesi biloko o akoti na kati ya ndako ivi kikulu akoti evi merci akoti na famille ba Karine woni za coutumier ba ko pesa biloko pende ndezalaka par rapport ya biso ba bantu to linga pende ba libala nde oyo Karine o to sala religieuse ba mususu ya na ngosi mais libala nde biso to linga yango wana ke des familles ba kutani ba solo ba pesi munga ba pesi ntamba ba pesi ni libala yango wana ya Karine zabomu ya Karine zabomu parce qu'on a habité binosco côté na binosco ba chinois bo boulé nini faut moi cadeau moko pa mami tonde bon ba cadeau eza nango mukolo mona religieuse au moins benda to sangisa et longa benda banda Kinshasa ti Belgique cadeau na biso ba chinois cadeau na biso bana ya Karine po to za penda ya kusepela po mami ya biso abali na ndinga mabeti batutu o bolinga ka Karine mokonzi te o bobande ko tcha ba point na vie na lelo Karine asali honneur lelo internet izaya koinda lelo biso nyoso tozu ba sujet lelo yambanga sans sujet Karine te moyen bato ba lobeleza te yango wana yango ande makamdo lobi donc talaka to tika parce que sujet ça n'aura moins ming yango na mais so ngala tuna pe ba relation na mo parce que otepe ko zo mo bataki belé par rapport à agression belé na bato siko lelo na ebite ce que doser non mambango te na doser te za cop na liaka na bunda makambo tu na futela bana nga minerval o za cop na na ebike soda so akebitumba o mona tata ba kende 15 o mona msumi balé ba kufa kini mais biso to ba soda Karine to bundela ka Karine mokonzi la baronne mama o asala ka janvier azala o senti veneke o alinganga trop na ndenge mabete je suis toujours en fox na kaka muto ataka de points de base ya Karine mokonzi ba menaça ki ba sala mena o bunda kaka na otika on prenait ça cop nanga moi 50 yaka mama Francine Sambouisa na peso mbote o senti veneke c'est na Claudine Buka motema teliko e prête batindelanga ba mama Brésil beaucoup mama social o asana ba circonstance nyonso o mona ki bat ba yidanga po ba ebike na sala cop yal fay foot mo na yelo solo bebi ke o eza naza soda ya Karine na robundela ka etina suka na sebino ke ngana o changer te na ozalaka mona Karine malgré na kindaka gauche à droite lelo naza na suka na makolo maboko parce que bana mai mususu mona pende ba évoluer baza bozana ba honnête ba leke chu banani ba yvette ba évoluer pe bon eza mabete ya Karine déjà a pesa chance na mutu nyonso mutu tout avana na Karine yeba ke Karine a pesa chance lelo faut ba évoluer bien tout le monde ba yvette tout le monde ba leke chu tout le monde ba niama corps tout le monde ba René Abiri c'est normal toi bana Karine mokonzi ta façon na biso eza tana ba camarade ne so za camarade Karine yeba ko sa succès ba nini ya bango wana ba fivette azai ku camarade GL mais tellement ndo ko taper bando sonage Karine lelo azo en plaire bon mon amnake oui fivette pas comme na ba chaîne na pour ani Karine a pesa ba tout cop a chercher chômage na kati ya Congo yaza mutu ko boko sele monima pena mona lingwala na wileri wana pas mona lingwala bo se na monima mo bino meke fimo na star mo be Karine mokonzi la baronne madame YouTube bako sele yon bango tu baloba ki bazala pe bango na ndenge na bango moko te tolobaka bongo leader azala moko même atane équipe nationale ba obeta baka mener déjà azalaka même atane orchestre leader azalaka au moment to zala wana leader azalaka Karine to ke gauche à droite leader za Karine tout ba yebi bana blom susu to yamba ko bloko ba ki ya kotinda ya kozoba loso ba boya ngo ba musu ba benga ba be ya lokuta te ba boya na bango mais kati na biso to yebi Karine akaba Karine atinda intel biso to yebi omoni vérité
bakosa ngote conscience amutu pe bakosa te ngalo na msuna ko bando boya na ngape Karine be monsieur mais conscience e bamna ke Karine ando tinana ke zole mbo na chance Karine ando sanga janvier salabu Karine ando sanga bo conscience biso moto e bango siko batum susu ndo bana ke no aya boya za loso te ezana mabete Karine ando ko aider batu bonda do kabela Yvette Kalombo moi loso moi nini c'est normal za camarade na tant ya zozwa il faut partager na baninga ando partager na bato za mutu ana mutema munene ana mutu ebi savoir vivre ando partager siko babebane na nini bon ezaka ba problème yeba ka ke wenge panzana ndeni ki jalousie za la rat l'autre mona wenga JB wera ba panzana ezalaka toujours boni basi so bavandi groupe ba ke moi et l'autre moi ezanga ta siko muninga zozwa muninga zo mibala bien muninga vitesse za ubika moi ende zalaka yo siko muninga surtout carbone yo po bando zwa makambo na nzoka nde tina kwani bon bana makambo te makambo zaka pa Karine leader zaka est-ce que l'air on a minute to beta li sola mutu to beta ka Karine yo mona mnake ba trouva na bo 15 minutes to beta li sola mutu moko te to beta ka li sola Karine ba trouva no vanda ba sa ba analyse kana commune yo mona na YouTube te ata Karine ava no mona kana miniature elongina o vanda ka il faut ba ata bo bandi émission bandeti suka bando sa ba analyse mo komba Karine ezanga te na kati wasala mabebele to e mabete zake mutu aza leader aza na kibokonzi aza pena ke mutu ya mama Nzambe. Ya Nzambe, c'est bon, ce qu'on a évité par rapport à tout ça, on a montré que on pas bira comment on a moussala Nzambe, on a évité mot de la fin na. Te ya mabete Nzambe faut kumisa masa nanga rina bira place aux na pesombote Nzamba bendi. Pour déjà banda na makambo déjà roté ya makambo bema Nzamba esu ayo benda eza pe mabete awasaka kopo azote ya eza mabete place aza na pesi bambote place aza rina bira musali na nkolo biso atiki biso mais biso tout linga Nzambe. Ile tu nga Nzambe siko yo pozaki pembe na wata lelo pe wata ba voyage belé mais on dit kompe moi musika na ebite est-ce que yo zalaka toujours na liste te tozaka ka poteza savante to mona ba mambembe ba CD to mona ba tirabusa ba kisambuka tokuta ba on peut na ba voyager te poteza temps eza na be savante Vinzo Rauti pa jiba ki na potote a pas kofa ki na potote pas fala ki na potote mais pas et pas wata ke poto au minito la te tout ça précité na vie ozomona tout ça précité na bi ke pote ke ya nango ba pote za nango beleri wata azamutu azana mutema ya munene alinga batu mutu tu avana na wata oyuke wata yebi a ruida un jour. On a habité mot de la fin non par rapport à entretien na biso lelo pour toi qui mingi pour na si jamais mais to frôler pe wana poto sur la masola wata te ezana mabete Karine Mokonzi la baronne minute soza engagé ba tout bolinga benga janvier wata na toujours moi na Karine Mokonzi la baronne félicitations na maman na Karine Mokonzi la baronne le nom mon mec ba internet izoni moi mukina bi ke février o dina bien oui ma ba futa banda ko pour actualité za Karine to bi ke yom to laisser biso yo sala tozala sans yo na vie na biso moyen te yo pesa biso cop le lo pesa biso cop to lobila o santé no pesa mo matière ndenge bon ba mo na matière na pesa na bo sanité maman Brazil beaucoup maman social na bo sanité sir na Francis Sambouisa na bo sanité ya Willy Mouchet code ya mboka mutu tu olingo benga janvier wata totorine ya tembe puisque tembe plus 243 89 50 53 549 o benga ngo uzwanga nde sarabo linga benga nga nde na mona ba maman Brazil beaucoup maman social sir na Francis Sambouisa na bo sanité lilignota na bo sanité Jonas Paco artiste na bosani souté na kati États-Unis na bosati papa king na be yanki 3 faveurs na vie na pesa ba concert papa king de moi na bosanité bana membre tout ba maman ba civilement TV na bosati ba ma Belgique ba tout au bolinga ka janvier mais na biso ya kati Chantal Mampouya ba maman tout ba Fifi Kilolo na bosati ba maman tout au souté na pisi ngai Clarisse Mouyembe maman présidente ya bika maman na ya Gilenga Ntebe na bosati Gladys Mbala la fête longue jambe chargée na bosante my love na États-Unis batutu au janvier wata je suis toujours na bini. Ouais, je pense que ça n'est fini. C'était là janvier Wata, c'est là par rapport au sujet de l'heure. Je pense que cet entretien fait énormément plaisir. Tout balandi sur la Congo Révolution News. N'égardez Sarabino, vous s'abonnez massivement. Vos likes, vos commentaires, et ça c'est énormément plaisir. Je dis un grand merci à Fabrice Ndeka, qui formule derrière la caméra. Là, je pense aussi à Michel Kombe, avec le Royal, à Bruno Lubika, l'argent propre, mon vieux Jojo Ngonda, il m'était avantageuse, patron, il y a Yangwana, il y a Willy Mouchen, Code Mondial, on a bossé un peu Chico Lubanda, des fois maître, mon vieux, il y a Yangwana, donc Rodrigue Matin de Master ya Aziz Alukusa na saluo na musika na moni wana pe basto ba ngaradio le matadon que prophète Didi Bokunga ko Jomanix Bokunga ko et puis Papi Bengami de on a tout au balanda biso ndera de Sarabino donc à suivre au prochain numéro. Bye.